ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Mbote na vidéo nyonso partout ailleurs bo mesa kolanda ABC One, la chaîne numéro 1 en Afrique. En tout cas, et pesa kinga esengo ya koyeba bozaki ebele ya kolanda émission utai koleka pamba te nazwa ki ba appel, nazwa ki ba subjection, nazwa ki makambo ebele et sala kinga vrai bien. Na bandeko ba betama ki libako en tout cas tozana pona osala vi musala kitoko bolimbisa biso. Tozawana pona kotalisa kaka wetali vérité. To elisusu na émission oyo analysons ensemble ya mokolo ya lelo. Lelo to meme emilo lisusu lisolo ya affaire diamant e utaki Sankuru oyo papa la mère Mende azwaki yango lelo oyo ebimi diamant moko eza faux. Nengo tozawana pona ko analyser ensemble yo oyo mesana kotala émission oyo partager yango na moninga o alandite la kisa e osala biso vrai bien. Mokola lelo ne na utikolo tout à l'heure te memi affaire diamant. Si j'ai l'habitude affaire diamant. Dit to loba ki une émission précédente, biso toza contre papa Fatité. Biso toza contre kabilisme. Oyo régné au sein ya gouvernement oyo. Soki papa na biso Félix Tshisekedi asali malamu to betele maboko. Soki pa sali mabe to ko telemela tozana pona ko telemela nyonso ya mabe pe ya kotalisa ya malamu. Est-ce que exact que gouvernement oyo nalobaki l'autre fois FCC ndezoluka ko salir papa Félix Tshisekedi parce que yo en soi ane mabeti mais gouvernement bato a koti akabila wana bazana besoin ba salir ye pop maboko salite pour lelo ceux qui Félix Tshisekedi a sali mabe bakoloba nini omona kibwe mais bato wana bazawana makamba osala yango osala ke tomona Félix Tshisekedi mabe botande affaire autokoloba affaire diamant. To analyser na nubiso nyonso si mama biki na yo simba papa na biki obenga téléphone nange ko panza na likola ba appel en tout cas yo se pesanga parce que vous avez belé ko landa ABC One avant na fongola analyse nga mokwalo je dis merci à ma patronne maman Chantal Ayao mbote na yo place ozali na pesu merci na Blaise Tsakala papa na Nathan ba mbote na yo affaire diamant nde epesi mbutu diamant o eza à 87 carats et maikuna na Sankuru. C'est depuis la semaine dernière oyo e monanaka ndeko na biso azwaka diamant wana kineki nango et pas ndeko na biso la mère Mende Umalanga oyo pour votre information asalaka déjà trafic wana ya koteka ba diamant y compris parce que ça va à propos autozui basala ngo depuis kala na bandeko Kalev na ndeko Nemi parce que eza ba propos rapporté eza fondé te source moko sur nde abimisi yango na média na biso nyonso na yango ndeko ministre Basile alobaki par rapport à ma propos na que ndeko la mère Mende il faut subir 10 à 20 ans de prison pour na illégalité pardon allez-je dire ya côté ka to ya kosala exportation to exploitation ya diamant nango to vandika kaboé madame Janine Mabunda na Assemblée nationale alobi que faut pas porter ndeko Basile na justice par rapport à ma propos wana à lobby que ba propos wana isa mabe voilà ndenga izalaka. Pour votre information on a habité ba habité diamant on a 87 carats ba lobby isa faux diamant. Isa faux diamant parce que CEEC ou izali organisme to structure moko soki paka na makambo etali ba diamant makambo ndenge na ndenge ba bien première nécessité wana nde elobaki ki eza faux diamant tout ça l'analyse ko na point wana est-ce que bande konanga balandi bokanisi que depuis ke ndeko wana trésor abimaki na mai abimisaki diamant wana azaki soin te ya komema diamant wana pona tina ko vérifier ngo eza vrai to eza mabe est-ce que ndeko wana azan expérience te to alalika alamuki boye abimisi sango ki na abimisi diamant pe muto amemaki ye po alekisa ye parce que la mère Mende a ça une grande personnalité avant mon aye baleka na de porte en porte ti alongwa wana aya kokutana na ye bakanga photo oyo binos bozo mona pona kolakisa ke diamant wana ezalaka ya mabe ye mo la mère Mende en tant que connaisseur asimaki ya mona ite kezaki ya mabe pour lelo CEEC bimsaki diamant les a faux diamant en tout cas bande ko balani nanga epesi pasi na yango nazo insister koloba
ndeko facha na mabeti mais batu nini azosala na bango lo totelemela eza kabilisme nazo insister toboyi na biso en tout cas bandeko bofinga inga merci parce que na ndimi ndenge bofinga kinga esalinga bien na yebike bolandanga oh mama journaliste abumbu ya mado en tout cas journaliste abumbu ayeli susu na analyse oyo bandeko balandi to analyser nano ensemble diamant na bokanisi que ezalaki te ke bato moko basi ba diagnostikaki yango ezala bato moko te basi batalaki ke diamant eza vrai diamant po lelo et ma faux diamant na yango mama na biso Janine Mabunda alobi ke ndeko Basile ba interpeller fois ke kosamba par rapport à propos alobaki ke la mère main de faux akangama de 10 à 20 ans de prison pour natina exploitation ya matière première mboka na biso azala ba certificat te azala eloko moko te au mona ka boy dossier diamant o ileka na ka boy. Pourquoi FCC na FCC oh diamant na 87 carats et ko servir pe na mboka et ko servir ba te ki yango ba bongisi bilo musu ba salelo et faire partir na 5 chantiers te lelo to za 100 jours c'est le cas na épanouissement ya mboka na yango tozobela utikate en tout cas makambo vous a dénoncer toujours dénoncer yango diamant wana photo mona clair na yango voix de sans voix batatoire de l'homme basenga ki déjà ba fongola ouverture ya dossier ya diamant wana to bosana te kaka na même dossier makambo a boy ndeko na biso ngo ika change makambo oyo ndeko na biso moko akufaka kuna mbujima likambo ya diamant ngo ika change zoka diamant wana ndeko na babomaka ye famille na ye koma iko réclamer titi dossier ngo ekundama peka boy ya boy to lobate en tout cas bandeko FCC mambo sala eza malamu te oyo lobi ko mema ndeko na biso Félix Tshisekedi tango ko simba makambo ko simba te e ko salir ye à cause na bino mambo sala ngo to boya to telema diamant na 87 carats il faut emona na bandeko na ngai to chama boko to telema to dénoncer à mabe nazo continuer ko loba que ndeko na biso esengela sala 10 à 20 ans de prison parce que azo exploiter ba matière na ndenge sengilité mais to kamwe CEC eza na sima na ye ezo apuye ke diamant wana eza mabe ba bimisela biso diamant wana kasi mabe to mona ba tshanga te na mise ke moni diamant o esala mbutu ya boy diamant ngo yango biso to sima ngo ya jouer mais po ni diamant ne mona na te o mona ka boy bubu diamant ne sekina o kinga kati diamant na papa bungi nango porter disparité bongo te likambo diamant na loko ebimi aux yeux du monde photo ki nango tina suka ndeko la mère mende pe muna makasi ya zali azote mazolo ba non ndeko Basile fonga na to samba dossier déjà fungwami ako traiter nga bongo te en plus ba kanyinga ba soda ba kanyinga lokola bana bateka poulet est-ce que bano bateka ba poulet baza batute mais ça suite mboko za malamu te ba komo teka poulet bilamba salite poulet koloba mingi mutu so aliete aomo loba trop awa la Congo et comment on ka boy liboso za ko la yo la Kabila pona ni libumu nzala yo karate ndeko la mère menda ba kanga lokola mwana ateka poulet pourquoi ba popo wani oza personnalité mo ya munene tango oloba maloba faut o pensa kananu elo na oloba esala baninga msunini yo mama obimisa ka pa biso sopeto zui ezala raté bala poulet wana baza batute yo pe avo comme mutu utaka quelque part bon ba quelque part le bote ka poulet lobby ba ko sala ta musu bat moko ya tina pona ekolo mobimba diamant wana fo emonana tozobela diamant ya 87 carats dossier wana po fungama tozomona kaka on dirait gouvernement oyo balingaki ba mikotisa ba mizongisa bango na bango po ba couvranaka mabe lelo mama Janine Mabunda bimi oh non boyena boy po akuvu muninga na FCC te ezalaka te ndeko Basile oza na raison biso peso raison par rapport à analyse oyo ndeko na fois kanga po te abatu mseza na bate belé na monde oyo bazo exploiter ba biloko ya malamu ya Congo ba diamant ba cuivre ba matière ebele bazo exploiter ngo na ndenge ezalaka te loko atokangi oyende fois servir leçon na ba batikalaki batu babela kitangu mandeko na biso ide pes bande ko kanga na bango ndenge bazwaki mbongo corruption ben eleka kabowe mais ezaki initiative moko ya bien soko chatuer mutu par rapport à mabe oya osala ba on so batikali ba Holanda sous en tout cas ndeko la mère mende il faut bimisa diamant wana mama Janine oza mama na biso
en tout cas ba respect belé place aux ali na biso na bino toyebi que diamant on ezali nde ba loba diamant ezate te biso toyebi diamant ezali ko bolinga mona ba congolais bazo bala bino boko sa biso ke diamant ezate boki na boka bola bino na bino après ki ka bote papa Félix Tshisekedi bazo senga implication personnelle na yo na dossier diamant oyo faut chaper na misu na yango ozomona ke bango nde ba luka ba biso mabe bazo luka basala mabilo mo mafieux po bango bakabola mbongo totala ndeti tolo mabe premier ministre ya bango ba député ya bango ba sénateur ya bango ti comme l'affaire a diamant pe comme ya bango te papa na biso mokonzi mboka fufungola misu ya makasi po diamant ne bima biso ba congolais tuza bazo ba te tolanda bino na pene papa mama ndeko yaya yo mtoloko kanzite uzana FCC ku kanzate que mboka ngo ya bino biso bazoba bezeng te biso tuzana total bino tozo telema toza diamant na foi bima diamant ezali bamsu ba bi diamant ki ngakati ekende ki ngakati te en tout cas papa fasi fongola misu diamant na fo ebima ndeko la mère mende toyebiye côté moko na ebiki na ba réseau ba mentionner na kombo mo bo na otanga te toyebi ke musala na spécialité na ye yango wana. En tout cas lelo olobake diamant ezate diamant eza lokuta diamant wana en tout cas ba création wana je ne pense pas que baza bazoba bazo ki temps ya ko talisa yango na ba expert ya ba diamant ba mona ke za vrai diamant lelo en complicité na CEEC comme on le ki mulai na yeba te na nga fabriquer ki bino popo koma bongo en tout cas bo ko sa peuple congolais li kamunene boy omoni mbongo wana diamant et ko investir ebele na Congo oyo parce que tala neti lelo mama na tongo abima ki eteka to defa mapa lipa eza 200 francs congolais mais to defa wapi ezala or toyebi ke lipa bakina kosomba na tongo bomeleli mais tozo defa lipa 200 mama nyongo ya na poka bo obata mina yo mais diamant wana ebini po mona mboka msina ba richesse ya makasi na yango tobeleli tolobi que bande ko na ngai tokolala te na yango toza wana po soki ya mabe ezali to dénoncer soki ya malamu ezali to féliciter en tout cas bande ko na ngai na ye na mokolo alilo po na kotalisa bino likambo ya diamant oyo apport na yo ya makanisi vous allez bienvenue ndeka bo mesana ko benga na bosanité ndeko na ngai Rigo Maweta benga de temps à autre pour na tina ko avancement ka ya musala oyo diamant oyo balobi ebungi affaire diamant ebungi toyebi ke ebungi te bosala ke toyoka ke diamant wana emuna mama Jani Mamuda ozawana lokola mwasi osa fierté na biso mena makambo wana tozo sepela te yo ba che wana te na Assemblée nationale ozipa ka mabe ya FCC te za bongo te soki FCC azawana pona kozwa busoto na ye kolatisa baninga yango to campagne point du gouvernement o bolatika bat na mino bat wapi batayi des pes comme aza minime moye bato mola mongo yango ezate tozana pona kobelela tozana biso opposition te toza église au milieu du village omoni to ye na dossier diamant pona kotalisa ke diamant ezali atena kinga kati ebima et servir la population congolaise na yango tokotika bongo te sans pour autant koloba ete en tout cas lokola voix de sans voix et c'est belela ki ke dossier fungwami biso tokozala wana pona ko accompagner ba procès wana ya ndenge tali ke balandela ngo ekedaki babimela ki wapi en tout cas nzamba munene toyebi ke dossier wana simba diamant na ekomonana nyonso ezala nango malamu en tout cas epesaka vrai bien koyeba ke boze ebele liboso ba TV na bino bozola nanga Irene Meta na ba analysons ensemble na yebi ke yo pe ndozana ozwi kaina biki ozosala analyse moko quelque part ozosala ngo na yebi ko benga na nga opesanga suite grand merci na papa Jacques Mbo na bosani te José Djema kuna na Suède bambote na yo na bosani susute la reine Omba kuna na Bundes bambote na place ozali ndeka tozoloba tokolemba te kobelela vérité foye bana donc tolobaki tolande la vérité des irne ezaika irne te vérité na makambo nyonso yango tobeleli grand merci à Montréal Aimé Kasaka na bosanité à ma patronne que j'aime bien Maman Chantal Ayao, na bosanité le coach de tous les temps, Dadi Menga, na bosani soute Vasco Pango leader, na ebi ke bakombo eza tellement ebele, na robo sana tepe na kotika te ko bora kabino,
nde biso tolobaka mabanga ekozanga te na kobosana mpe lisusu te koremerciaka bino mpo na temps mpe na disponibilité na bino. En tout cas appelez nous, basubjection eza bienvenue tolobi analysons ensemble oyoki yebisa mpe moninga. Donc otali vidéo esepelisi yo tindela pe moninga atala et ça biso vrai bien abonnez-vous massivement na ABC1 pour la première chaîne oyo ezomemela bino kaka oyo etali bosolo. Quant à moi na kolemba te na biso au revoir mais tomonana pembeni pena mikolo koya pour na kosala su analyse mosusu. Je vous dis déjà bye bye. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.